La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Mbote bandeko na ngai, mbote bandeko nyonso o bolandaka biso, mbote la famille, mbote na bato nyonso o bolingaka, to o bolandaka Ursule Botelwa TV. Toza awa na affaire kaka moko Mimika Bongo akimi na poto. Alors affaire wana yangonde oyo ezikisi internet, oyo Ursule Botelwa TV aye liboso na bino. Bon, toye pena liboso na bino po tolobela likambo yango, tolobela likambo yango vérité, tomoni ba vidéo yango et circulé partout, ba vidéo yango circulé vraiment na internet. Ndenge Mimi azokima na ndenge bandeko ke abimi na kati ya immeuble wana na ba valise na na Mukongo, abimi azokima ti aye kokota na mutuka. Vraiment ce qui te a chance to kotie la bino vidéo wana à la fin pour mona vidéo wana na suka ya émission na biso to kotie la bino vidéo wana pour que botala ndenge likambo yango elekaki. Ndeko mama ndeko papa soki okoti na chaîne na biso en tout cas ko wela ko bimate to kotia vidéo wana à la fin boye balikambo yango elekaki ndenge nini. Toyoki kaka eke zongi oh Mimi akimi oh Mimi oh Mimi oh Mimi. Botika Mimi asala vina ye. Mimi akima te eza vie ya Mimika Bongo. Alors lelo penza to lobela makambo ebele concernant carrière, concernant vie ya Mimika Bongo, na ndenge akomaki na poto na ndenge vie na ye ezo marché. Alors on apesi mbote na bandeko bolandaka biso vraiment esika bozali ndeko nanga, soki eza première fois na yo o visiter Ursule Botelwa TV, o to bengi soki eza mbala na yo ya liboso o continue na chaîne na biso en tout cas ndeko, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager ma vidéo na biso et aux malamu mingi. Donc partager biso na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger, mais qu'un peu ko partager partout, nzambe ako pambulayo. Car un système a bien boyebi a wana Ursule Botelwa TV, ma finga ezalaka nango te, alors tango koti na yo, partager biso vraiment partout et aux malamu mingi. Et puis tango s'abonner ko bosa na te cliquer cloche de notification, prochainement tango toujours taba analyse na biso ekomelo esika nyonso okozala. Bandeko nanga Mimika Bongo atongi carrière na ye ina pasi et puis ye moko. Mimi abandi ko sala théâtre lelo te. Mimi aza mutu akala na masola théâtre po abandi théâtre lelo te abanda théâtre kala. Mimi akenda ba Turquie o bakenda ka liboso na ba mama Olive sera ba mama Olive seri mama Olive memaka ba comédien Mimika Bongo azaka na kati bakenda ka bazongaka auta pe ko kende Turquie na ye moko awa avant Mimi azwa visa pas sous les kauka avant Mimi azwa visa avant Mimi azwa visa tomona ki na biso ndenge lekelaki tomona ki makambu nyonso akendaki na Turquie ake Turquie ti ayaki kozwa visa na ye aye koya na poto ti sous les kauka sali bazwa ba visa ti na ndenge bayaki koya na poto bandeko likambu oyo na seki na lembi lelo batu ba poste ba video ya Mimi lelo batu ba ye kofinga Mimika Bongo lelo batu ba lobeli likambu ya Mimika Bongo batu ba lobeli likambu ya Mimika Bongo lokola likambu mususu batu ba lobeli kokima ya Mimika Bongo lokola Mimika Bongo abomi mutu lokola Mimika Bongo ayibi mutu Mimika Bongo ayibi mutu te Mimika Bongo abomi pe mutu te lelo soki Mimika Bongo akimi eza nango mabete eza vie na ye combien de comédiens o bakima na poto bande onanga eyana ba maître musuko mo to tanga kutu kombo ezate lelo pe bakoma pe ba kombo pe kenda bango babwaka bango pe na internet o bakima na poto
bakima na poto. Combien de personnes, combien de musiciens o bakima na poto lelo soki mimi akimi nde yango boya ko fingela mimi na internet. Toyebi ke za bien te. Toyebi ke za bien te po akobebisela baninga musuma solo po sule kauka sisi na okomema te bandeko musufu bakende pe poto bakende baexpecta basala baspectacle na bango bazonga toyebi ke za malamu te kokima. Me yango te bokoki crucifier mimi. Yango te tokoki koyela koko tobamba mimi mabanga tolingi tosane toboma mimi po akimi. Boli bobo bambe bobake ne kulusu po akimi ekomi ka koto akima ki bofingi asali be bofingi mimi osala vie na ye. Eza na nka malamu te po tokoloba mobala mimi azaka na Allemagne mimi mobali naza na Allemagne o abwaka ka montana kinunu biso toyebi montana kinunu mobala mimi ka bonga azaka na Allemagne. Alors ezaki ka jour moko boy tomoni ba vidéo o ebimi bande on otela bino vidéo na suka émission na otela bino vidéo mimi ka bongo baye kokimisa ye na Montana nde tozoyoka ke Montana nda ye kokimisa ye. Alors comme monde lelo koma na oka internet partout oyeba te batu ba filmer yo monde lelo koma oyeba te likambo esalema oyeba te batu ba filmer yo omona te directement se retrouver ka boza de internet. Monde lelo komi bongo muta o filmer yo oyeba te. Oyeba to sutuka kamba moko pour babimisi yo na internet ndenge babimisi mimi ka bongo. Alors événement na tango esalema ezaki na ndeko moko mobala zaki pembe na zo filima zo loba kutu. Abane kutu koloba me batu batie penza kate mimi atiaki ye penza kate bamona ki eta bata. Donc batiaki ye penza kate abatamaki pe na sima azo filmer quand debino mo boyebi monde lelo komi internet on a oloba na bandeko nanga tango sala likambu ya bata mabanga sala likambu no banga po monde lelo komi yo zo yeba te ke bazo filmer yo mais na bato esi ba filmaki yo sans yo moko oyeba. Yoko yeba te ti ba ko filmer yoko mona te mona ka okoti réseaux sociaux surtout on a koti réseaux sociaux ndeli njoka ba filmer yo sa yo oyeba mimi ka bongo tia bande ko sala ngo ayeba te ke muto filmer ayeba kite azalaki vraiment agité na vidéo bokota la vidéo na suka émission bokomona vidéo azaki pena mimi azaki agité na vidéo. Mimi ka bonga zaki vraiment agité na vidéo azo kima azo banga alors abande pena ko banga batu ba mona yete azo banga penza batu ba mona yete abanga kina ye batu ba mona ye yango bomona ka bande ko tala par-ci par-là azalaki vraiment na agitation bomona ke mimi azaki penza na agitation tia osala makanti azo kende bomona pena ke azo kima. Mais ça vie na ye tokoyo sambuse na internet te bokoyo sambuse te aza comédien liboso to akimi ezaka nango bazo akimi ezalaka nango bato belo babimisi likamba mimi mingi pe bokima na poto muto nda kimisi ye apesi asungi endete asungene po poto lelo batu bakima na bango lisute vraiment poto lelo batu bakima tata ba petit fali kutu bakeba poto bazongi bakimite ye wana kesu pour la deuxième fois lelo ba comédien belé bakoma ko boule avant na kisasa mais soka da na visa na ya da na billet na ye akenda ki déjà azongi ata so ki visa expiré so que senga sous visa poto ba opesa pourquoi parce que okenda ka ozongaka ba opesa opo bayebi ke ozo kende ozo zonga mais loko wana ba comédien na biso ebele bazalaka nango te mimi peut-être ye amoni ke azwi na ye opportunité akima na ye akimi na ye eza nango ye aza na ye courageuse akimi na ye apesi poto chance esili chacun fait sa vie kokima ya mimi ka bongo ka bozwi botie na internet bofingi ye ebongo to bando tangela bino bato bakima bao basala bakombo toyebi bato bakima o bakima basala bakombo toyebi peut-être asali ne peka erreur po mimi ana visa inane visa o aza nango eza ya inane donc akope kosala pe ba aller retour
akosa pe ba aller retour akeya zongi po azana visa na ye ya une année penza. Petit Fally batu bakasa Petit Fally okima. Batu kutu bakanisa ka Petit Fally a okima. Bakanisa bongo. Mais Petit Fally ye wana zongaki. Na bino batu bokoma ko filmaka batu ba vie ya batu etalaka bino ya kaka ndenge ozo filmaka batu na makambo yeba yo pe mukwa makambo no bako filmo bako tshona internet ka nde bino bokoma otambola na ba caméra na bino na ba bokoma otambola na ba chargeur na ba poche po boluka ba vie ya batu bo filmaka ndenge bako filmaka pe ba vie na bino ndenge bako filmaka ba vie nazo yeba te habitude nini au peuple congolais bokomi nango ya ko filmer bokomi kana bizaleli ya ko filmer donc muto na pena vanda kine ya monika nde mimi azo kita le mangu abandi ko filmer yaka nisi esala epasi te ya vi na ye mobali yake ko po batu musuba komi ote mobali fala ya zoye na Congo o mobali ata yaki ko zoye na Congo ata mimi akei eza opportunité pesa melie soka akimi biso nyoso te ko sa be émission na internet pona ko finga mimi muto asombeli mimi biye nani mutu asombeli mimi ka bongo biye mutu azweli mimi ka bongo visa eza biso mutu azwela ki mimi ka bongo passeport eza biso ezala kimi ezala basali buzz etala kaka mimi ka bongo ezala kimi ne alinga kenda Allemagne pa mbali na ezotala kaka mimi etala biso te vie eza ya mimi akima te passeport ya ye visa ya ye siko akokima ndenge nini eza ya ye moko vie eza ya ye na Allemagne oyo bozoka mitema pasi lokwa bino bato bopesaki ye visa mo totika pe kosambusaka bato boye kitoko te totika pe kosambusaka bato mimi aza muta liboso te bato bakima basala pe bakombo peut-être ye aboule na été solution eza kima na ya katika ane na poto mais peut-être batu mususu ayebi ke te mutu mususu atimba na yebi otende na ye na nga boye na bando yaka na nga donde na ye na nga boye eza nango mba liboso te na bando ya bato ebele batimba na bango mutu mususu atimba na ye ndele na zwi déjà visa poto boye te donc so na ye lisu kozwa visa mutu opimelanga visa ozala te bato ebele batimba ayebi ke nakende natinyata poto na visa nanga inane na ozonga na okenda ta poto ta mwa 2 fois ayebi ke noke mwa 2 fois ke luka mikanda eza ndenge mimi amoneli bobo manoka banda kenda poto bobo manoka na azonga te bobo manoka toyokaka koma ova na foyer bobo manoka ka moko oboyebi akoma ova na foyer aluka mukanda ozela zwa mukanda so azi mukanda na enda ozonga kisasa nda omona kete na asko na mukanda na ngaba aller retour eza ndenge na ndenge mutu na mutu amona ka vi na ye ndenge na ndenge mutu na mutu abulaka na vi na ye ba mimika bongo msu pa bulaka te jour na okepe poto na okima na nga na ozonga te na osala pe kombola nga parmi bato bakima eza vi ya mimi toti koyo sambusa muninga po akimi na poto ebela bato ba na Afrique bato nso ba ofingaka mimi bato biso soka siyo so ba pesio pe na opportunité ba pesio chance ya kende poto ko kimate botika ba biloko wana batu nyonso batu nyonso bazoya koloba mutu nyonso azaka na ambition na ye na objectif na ye mimi amonaki posa na ye ezalaki akimi mutu musu pe posa na ezala azongi boko compare mimi na Aïda te Aïda na ndenge ne yosela makambo mimi pe ana façon ne yosela makambo batu musu bakomi Jérémy kuta azonga kibino bo compare Jérémy na Aïda na mimi ka bongo Jérémy ana société na c'est normal azonga atika ki société no ekotela ke bambongo ebele lelo akozonga pe lelo ake poto pesu ake eza mutu na baboule na ye mimi peut-être azaki pe influencer na mobali oyo azwaki musu pe nani Montana a influencer pour que akima musu pe ndenga kangi biloko na ake pe Allemagne aza na visa inane musu pe akimi na ye pe ta kozonga na ye
mais mosusu mpe akimi na ye mpe te akozonga na ye mosusu mpe akimi na ye te totika kaka kolobaka mosusu akozonga na ye mais lelo bofinga mimi mpo bomoni ka video moko azobima mbango azobeta sho na bavalise na mokongo yango bolobi ka akimi bon soki akimi te bon so eza ka akimi te toloba nini so eza ka akimi na ye te toloba nini toti kopanza moninga sango kitoko te boti kopanza moninga sango eza bien te ata akimi eza vi na ye akima te aosala vi na ye mimi kabongo akima to akima te aosala vi na ye eza vi na ye ata bimi na bavalise mbango bino boyebi mosusu nde abimi na bavalise mbango akimi na ye te banda obeta na ye mwa shosho mobo akei na ye ata akimi ya biso nini na kati peuple congolais toye koloza motema malamu bato bofilmaka bato ntango bakofilme bino ya bino nde ekozala pena grave bino bato bofilmaka bato jour bakofilme bino bandeko na ngai ya bino ekozala grave filimaka no bato yo ozwa temps ya ofilme bato filimaka yo nzambe apesi temps ya kofilmaka bato filimaka partagaka babiloko ya bato ozofilme na kidiba bato baoyeba te me yo ozofilmaka bango filmaka na yo mais jour ezali mukolo ezali kaka ndenge ozofilmaka bato mukolo ezali ya yo mpe kobima tokoya kotala yango mpe na internet ya yo kute kozala grave bato bakofilme okute kozala grave tokoya kotala mpe na internet eza kitoko te bandeko na nga ntuka naotiela bino video wana oyo bazolobaka mimi akimi nazotiela bino yango na suka bolanda mais tozozela bainformation sur epai ye moko mimi kabongo tokoyela bino su bainformation sur soki pene ya solo wana pene akimi to akimi te tokoyela bino awa mais pour le moment internet nyonso eza ya kozika video ya mimi akimi par rapport ya video oyo esirkule na internet yango nde balobeli ke mimi kabongo akimi mais tokoyela bino video oyo sorry la famille tokoyela bino video bolimbisa tokoyela bino video oyo ye moko akoloba soki akimaki akoexplike biso akimaki pourquoi soki mpe akimaki te akoexplike biso pourquoi video wana esirkulaki na internet nyonso. Alors merci beaucoup na bato bolandaka biso, merci na bato bolandaka Ursule Botelwa TV bozebele o bolingaka ngai o nga pe na lingaka bino. Donc merci beaucoup na musala malamu bozo sala ya kosabona ka tokomi déjà 35K. En tout cas, merci beaucoup. Merci na koki vraiment naza reconnaissante envers bino. Merci beaucoup nzamba lola apambola bino. Yo o partager ba émission na biso continue toujours ko partager. En tout cas nzambe amona yo na musala kitoko ozo sala nzamba mona yo lolengo zo soutenir chaîne na biso pour que ekende liboso. Soki o mesana ko partager ndeko nanga partager kaka nzambe ako pambola yo. Tango s'abonner tango continue na chaîne na biso s'abonner ko bosa na te fina cloche ya notification. Cloche ya notification ekosunga yo mbala sima soki Ursule Botelwa TV atie ba video na ye okomona yango partout okozala okozwa ba notification pe okomona video nini oyo to kotisi na chaîne na biso. Alors merci beaucoup na bino nyonso bozake belo bolingaka nga bato bokomelaka nga bato bobengaka nga ntuka nzambe apambola bino naloba toujours numéro na biso zalaka wana pona ba remarque na bino. Donc muta amoni kaza na remarque moko akoko sala Ursule Botelwa TV jo numéro na biso yango na chaîne ba remarque na bino bongara mingi na ko komela biso botika ko sala ba remarque na ba commentaire ezaka vraiment kitoko mingi te ngana bino tokutani à la prochaine occasion soki tata nzambe a zongite ko bosana te partager na Facebook partager na WhatsApp partager na ba groupe Facebook ou groupe partager na Messenger tia lien na ba groupe à famille tia lien partout tia na statut aux amalamu bisous bye. Na poto mimi tande batatetre bakima bayo ibaina mutuka iwana mimi kabongo la fille de ouf abwaki ngunda mimi abwaki ngunda mimi abwaki ngunda na poto Kabum, bila buat
Yiwana Mimi Kabongo, la fille de ouf. La fille de ouf à Bois Kingunda Mimi. Mimi à Bois Kingunda Mimi à Bois Kingunda la puta. Mimi Kabongo, Mimi à Bois Kingunda Bokingu na poto Mimi tande batatete bakima bayo ibaina mutuka Yiwana Mimi Kabongo, la fille de ouf. La fille de ouf à Bois Kingunda Mimi. Mimi à Bois Kingunda Mimi à Bois Kingunda la puta. Kabongo, Mimi à Bois Kingunda Mimi à Bois Kingunda na poto Mimi tande batatete bakima bayo ibaina mutuka Yiwana Mimi Kabongo, la fille de ouf. La fille de ouf à Bois Kingunda Mimi. Mimi à Bois Kingunda Mimi à Bois Kingunda la puta. Kabongo, Mimi à Bois Kingunda Attends, Boki va remonter ma puta. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapet.